Par excellence, Monda Ekolo magazine d'actualité, tout ça, surtout le cas, tout ça, bien pour moi, information mon conseiller à temps réel, en rapport à la réalité où les Canadiens de la République démocratique du Congo, en particulier ville, province, ya Kinshasa. Édition, les édition purement spéciale parce que dans la Kakabino la fois passée, tu as Tambola, à travers les 4 districts, il y a ville, province, à Kinshasa, tout le cas, à part, il y a des députés nationaux ou provinciaux. Il y a des leaders politiques, des leaders de religion, il y a des leaders d'activité, d'action, si réellement que c'est vraiment des vrais leaders à travers l'édition Monda Ekolo magazine d'actualité. Chose dite, chose faite. Actuellement, tu contactes la commune, il y a dans le district de Tchangou. On a 5 communes. Le district de Tchangou, on a 5 communes. Njili, Massina, Kimbaseke, Sele, Maluku. Alors, il y a des députés provinciaux, il y a des députés nationaux. Il y a des qui sauté, parce que pour promettre ce rendez-vous là bango. Mais il y a qui sauté, tu vas mener une enquête, si réellement mutu y a bibiso, azali mutu secrétaire ça la jalelo ou to bimisa réellement makombo azo sala la carte ya district à Tchango. Ba caméraman à mon école qui déployé sur le terrain. Tu vas découvrir réellement que azali vraiment un vrai député OK à quel parlementaire pour affirmer sa poche naé. À quel parlementaire quoi c'est le sentiment naé, mais à quel réellement parlement pour défendre le district de Tchango en particulier, mais étant député national, à défendre ce qu'on va institution République démocratique du Congo. Et ça bongo, Mwanamboka, Richard Mona. Et bien là, il y a député la 4 ville province à Kinshasa, ou député national, député national. Mais depuis peut-être tu lances le deuxième mandat naé. Mais après on dit le malonga ou à Sali. Na Tchango le robot de la bibliothèque. Tout le monde a Tchango, et c'est un député mon côté national. C'est un député national. Et c'est un député mon nationalité. Oyo a tiki ba bon souvenir à Zati. Sans Azali, on a besoin de communicateur à démontrer. Mais les députés nationaux est belé. Ba coïncider la Kuluna. À travers qu'on peut savoir ma machette. Sans dénoncer ma belle naïe. Voilà ce que on va attaquer. Pourquoi le leader la biso? Mais qu'on forme comment utile la société dans mon unité. Même dans la liboso dans initiative voilà que député national a lancé appel dans 500 jeunes. Am na ba formation ba INPP. Ba yekola ba mécanique, ba yekola ba menuiserie, ba yekola ba maçonnerie, ba yekola ba couture, ba yekola ba infirmerie, ba sina mibal parce que abike Ezalina, vision de l'été, il y a 6000 emplois il faut à la 4 pays du Congo. Alors, quand vous 6000 emplois, vous allez les jeunes belé, la 4 pays embauché. Mais si les jeunes, tu dois coller sa machette, tu dois coller sa mbeli, pour le cadre de la batou. Tu dois emploi là. Tu dois avoir yango. La personne merci mon amboka. Richard Mona, on est député national, par conséquent, Nayambi, communicateur Naye. Moi, Mboka Alain Ndongo, à qui je dis bonjour et bienvenue dans Monda Ekolo magazine d'actualité. Bonjour, bonsoir, nous repère sa bongo na bandeko nyoso bakolanda nga bangonga nyoso bazali kolanda biso na surtout mbote mingi matondo na yo mwana mboka ozali molobeli ya solo ya bana ya Congo na kobengo même pas ya bana ya Kinshasa ya Congo mobimba pe mokili momba bayiba so bakolanda yo même à travers ba YouTube na yo ozali bongo Monda Ekolo donc ezali chaîne oyo bat balanda mingi en tout cas matondo mingi pe na ko profiter ko pesa pe mbote mingi na molobeli ya solo ya Congo. Pe mwana ya Tchango donc Eli de la Tchango ya solo to benga kaye député de proximité mwana mboka mona mbumu Richard to lobi député ya solo o akolanda biso pe na tango pe na équipe na mobimba ya bureau d'études to pesi bino mbote mingi. Très bien. Merci beaucoup mwana mboka. Oza Monda Ekolo to sala vraiment jalé loté. Mais la félicité d'abord étant parce que babaka ce communication et ça faible. Moi, activité madame au leader de salarié bana et zalati. Faut que me ma customer d'abord dans la qui peut n'engo ça ba écho de l'honorable Richard Mona à travers ba réseaux sociaux puis à travers ma chaîne de télévision de les Kanaka. La même on communique investigation total to landé réellement to qui sur le terrain to moni mais ça là est tambo ça malamu. Il y a d'abord vision et leader politique na bino bozane pembeni. Mon amboka Richard Mona
et ça d'abord ni na kata disi en qualité de député national. En tout cas, merci beaucoup ndeko à l'aide de aux ali journalistes bana mboka solo na koyebisa yo ezali simple ya ko comprendre yango. Bandeko ba kolanda biso en tout cas merci mingi pamba to bandi wana to kolobela likambo etali bongo mwana mboko azali député national élu penza valable ya bana chango na benga kaye azali expression ya confiance pe ya passion oyo ba congolais na kati ya chango babaki ke biso pour que gestion ezala malamu faut to pesa na moto ya sengeli et puis to ba lisusu azali maître et avocat de qualité. Donc en tout cas pour kolobela o etali vision na ye ndeko na ngai na yebi ke tango lobeli déjà misala otali ke mwana mboka azali d'abord na vision ya bonne gestion dans le sens que to yebi biso nyoso bat bakoloba na ngai rôle ya député national ezali nini rôle ya député national ezali pona ko voter ba loi na kati ya parlement pe ko contrôler gouvernement oyo bazali ko gérer biso de sorte que ceux qui va voter ba loi ya malamu pona population à se retrouver pour que population azobosomi et puis na simane yango bazapeli susu na rôle ya ko contrôler ndenge na lingaka conseiller nzalo baka ya lingaka mi ba utiliser tel terme suivi ko sala ba suivi. Alors moi na mboka na kotala ke ba nommer ba pesi confiance population pour la mbala ya mbo ba voter no ba nommer voilà ba voter to lo bato na rectifier azali nommer azali voter te bo ba nommer bazali voilà mais azali voter mais ya azali voter c'est-à-dire abandi makambo lelo te mais lokola tangu ne kokaki muto abimina ba voix ya kitoko ya kimia petit lelo yo mwana mboka lobike non na yaki makambo pona koluka misolo te na yaki makambo parce que naza na vision ezali kaka moko ya kotala ke mbongwa maekota na lolenge na ye ya kotala ndenge ya kotia mutu na kati ya parlement na kotala ndenge azali ko gérer makambu oyo ye akanisa ke gouvernement faut que malamu soki basali malamu te il faut la kisa bango ke makambu ko kende malamu olia ko zelaka bakanyaka mwana mboka azana vision pour que changu ya lobby et ça la auto ko zela et puis bandi la preuve est que depuis azali voter tilelo atiki population na été et puis moi na mboka tiketo ebisayo oyebi ki ba uti ko zala na vacances parlementaires awa ba député nationaux le premier trimestre vacances parlementaires de konangai ebele même ba o ba nomaki bango na même o ba nomé bango ko nomé na ba kota ki mbala liboso ba zalaki to ba misusu ba yaki ba weleli mbango kende ko kanga photo na ba Macron na ba Tour Eiffel mais moi na chango lobi na okende wapi non ko tala ko tukolo ba teka na loba parce que naza ko féliciter na mboka ça dit na ngina la sayo kaka ke azana vision malamu pona mboka Congo vision ezali kaka ya changu te ezali pona parce qu'il est député national c'est-à-dire akotala makambu tout etali Congo République démocratique du Congo kasi pona bana chango ba pesi chance wana o ba pesi siéger dans le parlement a siéger kuna ayeba ko contrôler ko landela alobaki non en tout cas changu na kotika kabino bongo te likambo ezali na changu ezali likambo etalié ba vision ya malamu ya kosala ba projet ya ko bongisa makambo o kongola kozela surtout bana ya changu en tout cas wana likambo uta ko lobezali te na moi tango to ko décrire ngo to ko démontrer de quoi il est capable. Très bien. Moi les amis moi la mboka Alain Ndongo azali communicateur ya l'honorable Richard Mona Mbumu azali député national en tout cas la PC bravo parce que dans ce format comme une investigation à travers Mbonda Ekolo dans l'inga d'abord to ebake député Asala Ponte de Kalisaka député député votaka ba loi ko permettre to za malamu mais ba député ebele ba voter la Changu en tout cas ba sali eloko moko te jusque là na premier trimestre bon c'est parce que bazo reconnaître que ba polo na ba 5000 francs na ba soso na ba loso pesa ki bilo botekela ki bango ba voilà bilo c'est que bilo na bango abu pia mais moi le mboka Richard Mona n'a participé plus ou moins à 5 activités na ye parce que mbonde ko lingaka avait mettre le mbonde fait mon ami sou to connais ki ngaka te belema bozo mona zo le kala wala on to za ki ngaka ti côté api a pesi ba mama ba bilo ba azali mwana ba kolisi na kwanga na mbongo kwanga na mbongo ya kasa akameli bango ba bilo ba kisi na mo toke l'hôpital a pesi ba kisi ba kisi hôpital ki ngaka ti a pesi bango ba secret donc na vague par matin pendant tous ces 3 mois là ba activité de ayele masina asasi bala njili bala masina bala kimbase ki babase na ye alors wana à quel excellent bambou et la qui colle pêcheur quand le bosso mona wala donc cela montre que pendant tous ces 3 mois on est au Dubaï parce que on reste la Dubaï la sangora musika au profiter de la vague parlementaire dans zala base habité la base en 2027 na récupérer un bon la ngai
na repele passe dans même moi mboka Richard Mona asali ba œuvre moko oyo en tout cas sali kembonye ko loto invité moi mboka Alain Longo comme communicateur a élargir biso ba réalité en tant que sala moi mboka Alain Longo oyo mbonde ko la za bezo beta mbonde parce que on peut rien cacher tout à côté moi la côté ya badara non moi côté likolo makanza une fois tout le monde qui belé tout le monde qui peut la bible des passages que soit déjà problème ya courant kotokuna dossier courant bo déjà bandika makanza bazo ndato siko awa en tout cas matondo mingi na yo mwana mboka pa mutuna o ezali une grande préoccupation ezali kotungisa surtout population ya makanza ya plaza parce que molina ça c'est molina c'est sécurité oui oh penza bazali ko vivre na kati ya sécurité même toujours ko déplorer ba cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to ebi ke mboka no se développer esika lo tiki ezali makambo ezali mai malamu kimi ezali mboka lokola toloba cité lokola makanza lokola plaza na epe bibwa ezali moko ya bisika ezali na kati ya juridiction ya commune ya Nsele ezali pe moko na kati ya ba commune oyo ezali na esika bokonzi to pe toloba pouvoir ya député national mwana mboka Mbumu Richard azali kuna alors esalaki ke na poste to moni wana na butu ba bengi honorable awa biso cabine ziki. Il y a ce que c'est la base là kaka. Les seuls, je l'ai dit, les seuls députés mende konaza na histoire kobetela yo député Richard Mona azali ya ko témoigner te ya ko sala jawel na TVT misala nizali ko monana banda zwa pouvoir na ye banda zwa pifo yo Kongola pesa ki na motema moko ya changu aloba na ko tika binote nane sika okendete afandi kaka na kinkole kaka wane sika ke ba ko taka ici par que ba petite nyongo la population tout ça bon na ko futa nyongo il faut mona ka bango il faut zala na bango il faut alia na bango ayeba ke oyo azangi kisi na butu akoyo kobeta koko ko babena même papa non la social parce que même appel la nation la bengi aboya ko mbapete appel pas répondre à mutu avec beaucoup de courtoisie avec beaucoup de respect aussi voilà ça que bravo c'est ça Richard Mona ndo moneki ke tango population ya makanza bazu problème ya cabine bango eziki il faut rappeler que cité wana et umela ki po wazo courant mettons le tili ke ye ba ko batela yango mais lokola ba problème ngo ezalaka toujours technique à ces problèmes à ces caprices cabine on eziki tala ndenge zika ki penza ke esali esandi moka makasi ba ko benga honorable na tongo honorable azu équipe ne ba kiti et ya moto ya baye babaye ba ke tangu moto o ezika ki bana makanda basilika ki parce que balobi jamais biso tozu kuraka siko makambe bongi to teka kana yango to liaka parce que population ya honorable ba liaka na mbongo wana bateka mwa mai bateka mwa lipa siko kurezika ekosuka wapi pona bango balingaki ba taxer bande kwa SNEL mususu bako yawa temo nungu bangisa ki pe ba gestionnaire ya SNEL et sengaki na bango baluka honorable bayaki na bureau ya honorable tant que molobeli ya peuple yende yaki ko faciliter bango tâche c'est-à-dire tant honorable akei kuna atali population na ye population na ba clameur public ba la kisi honorable mais le mapé de défilé tout ça mon abel voilà parce que mon abino ko balobi jamais to koki kondima batu SNEL baya awa honorable lokola papa azwaki maloba ya kobisa na bango bon et si courant eziki ezali makambo yela ka batu soki boko boya e ko zwata bola na molili kasi ngai molobeli na bino bo vota ki ngai bo pesa ki ngai mandat na kolinga jamais bokende tina ba décembre na ba festivité na molili bo permettre ngai na ya na batu wana basala constant comme ça ndeko ko banda ba démarche voilà bisika oyo ngana zana makoki ya kolandela na kolandela jusqu'à ce que solution ça la trouver c'est alors au monaki ayambaki ba je m'excuse ayambaki bongo tour à tour bandeko ya ba SNEL bayaki na bureau na ye a sololi na bango a poser bango mituna ayeba concrètement les cambouane ezalaki nini qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver ça pas ça mutema yele c'est mettre avocat papa ko zoe bongo te et puis na sima eko zongela bana makanza a pesi bango ba garantie lokola papa ba yoka kaye bandimaki na poisa pe na petenyoso bande kono ba sala musala eleki même pas une semaine parce que après ko suka kuno honorable suka ki wana te akei même ko kota na ba CVS akutani na ba konjo bazalaki wana ba jet na ba ndeko mususu mais vous laissez rassurer réellement que information na hiérarchie pour na dossier wana ça dit yenda zoki angolbi na mi pesi comme garantie pour les lorsque qui lotili qui on est umeli et ça dit réputation honorable député Richard Mona mais lokola zoki garantie na ngo atamboli na ba CVS asilisi pete akeko kotsa mikanda ti na deka yo ezali na njili très bien commune ya njili voilà et c'est alors que
tango pe mi balé zikaki kaka na ndenge salemaka bana ya plaza pe ba bengi honorable papa pas ma case la place aussi pour ko na tala de malheur elandani ko suka api mais loko ele mbaka na ete batu ba moni ya kitili sous na terrain et puis non seulement ça ko sala bongo azako bengi sali sous pe ba jeune ya makanza ba yaki na bureau apesi bango moral asengi na bango bo constituer une équipe ya 10 personnes oyo boko sala sikopo na suivi moko malamu ndenge moko pasalaki na bana ya plaza akalme bango et puis apesi aprodigi bango ba bon conseil tolobake na nyonso wana honorable asalaki comme ezali kambuke papa ziongo na motema solution monani solution monani na ndenge nini eleki même pas mikolo toloba ezalaki ya mokolo lundi honorable atelemi lisusu na équipe na ye abandi na service kolandela na tikaki mikandawa suivi eza ndenge ni dossier évolution na service oyo ezalaka na commune Nsele voilà akendaki wana deuxième fois akende lisusu to ba lokola troisième fois mpona kosala suivi ya dossier ntango asilisi wana alobi non nakoki kobima na juridiction ya Nsele te nakende komona bakonzi misusu sans pourtant nakende mpe kosoulever cas ya insécurité parce que likolo ya obscurité wana fo bosouligner ke eza na bakai ya badese esalami eza na bakai ya bavola main armée esalami bacriminalité criminalité commune Nsele insécurité comme tel pene makasi ezali te toyebi ke kuluna ekomi un peu partout mais félicité mwana mboka akobunda mais mpona kai ya obscurité wana parce que honorable atombolaki mongongo alobaki ndenge courant oyo eziki na deux quartiers oyo soki eumeli tokolela bibembe soki eumeli tokolela baka de vote ezala rétablir rapidement population bazala eloko wana esalami bato bakufi eza na bato bayibi bango bambongo na minduki ebeti donc esali mpasi honorable atelemaki ake komona mpe moko ya ndeko na ye na kati ya commune Nsele oyo azali bongo autorité communale excellence Franck Mboto kopesa mpe mbote ya pasa bourgmestre ya commune ya Nsele basololaki na ye échange moko ya convivial ya makasi mpe ya esengo oyo wapi honorable au sorti ya masolo wana alakisaki ke yazali député national ya ko gérer district mobimba na kati ya pouvoir bapesi il faut atala makambo ya Nsele Maluku Njili Masina mais lokola ezali ka oyo et c'est bazaki makasi na changu tuna côté ya Nsele il faut mona bourgmestre Franck Mbo oyo apitanga talisi na makambo wana ye palbi non et ça pene makambo mo malamu atuka baluki ba solution sengaki baluka na niveau insécurité et kolongwa na ye wana mwana mboka atalisi direction ya Njili ya commune ya Njili DDK esika kine komona DDK et puis toyebisa na bino ke bana nyonso bakolanda biso ya makanza ya plaza même batu ya bibwa bayaki mpe kolelaka na bango mpo kuna ezalaki na problème ya courant bakopesa ndambu bakopesa bachinois bana bibwa bakovivre courant malamu te honorable Richard Mona Mbumu abetaki sete na likambo wana mpe bapesi basolution donc na rassuré na bana mboka nayebi ke ingénieur na biso akopesa biso image wana kabini ya makanza esi esalami esi esili le transfert yango to abongisi yango na toloba basali yango na makoki oyo mwana mboka alakisaki ki akotika makanza bongo te très bien basali yango mais loko bamoni ke non ezali des quartiers voisins soki babongisi makanza eke plaza etikali na molili alors toyebi nini ekoki kosala parce que du coup tokoloba pe ke non surcharge eziki wana omoni ke na mosala na souci au mwana mboka sali ekomona te ndo omoni bakonzi basengi na ye basengi na honorable bipesa biso temps ne fût-ce que une semaine ou deux l'état aussi s'appelle deuxième cabine donc cabine ya baba c'est tout une fois voilà eloko ekosalama nayebi ke mwana mboka yokozanga te mbonde ekobeta mbonde ekolo botala na bino moko banani oyo bino okosala confiance parce que na moment wana mwana mboka akosala wana eza misuka kolia bataba eza misuka fene ba bureau na bango climatisé na kolinga toke d'abord au niveau régie baba c'est sur élément au total comment est-ce que mwana mboka l'honorable Richard Monambu comment est-ce que ko kutana na mokonzi ya DDK ya Snali ya na niveau Njili basolola ki en rapport ya ko rétablir courant tout pour rétablir électricité tout le utili qui na niveau ya makanza pe ya plaza c'est parti la régie plaza qu'on est en train de monter maintenant peut-être dans moins d'une semaine ça sera monté aussi. On n'a pas voulu amener la cabine de Makanza qui est déjà prête tout de suite. Sinon, si Makanza appelle ici à jouer courant, pendant que tu as Plaza à jouer courant, il ne faut pas qu'on connaisse le même sol qu'on a connu à Plaza. Tout simplement parce que quand nous avons payé ça, on a préféré amener les deux cabines au même moment. Tout ça, on a mis dans le bas, on a payé ça.
Je pense que d'ici quelques jours, je ne sais pas combien de jours exactement, ça sera fait. Cabine comme on a déjà, vous pouvez agrandir, vous allez voir, c'est même écrit déjà. Cabine antenne, c'est ça la cabine de Makanza. Ngai Mopona Minabino, député national Elia Changu, na yebisa kabino, eke na kozala, pe na kotikala ka député à proximité. Na kozala esengondenge nini aussi longtemps, population na ngai eza na kati ya noir. Nde na yaki, uta tongo, na kendaki, na point, na centre ya vente, ya ba service, et ya SNEL, na Kinkole, na Longwe wana, na Kei kokutana, na bourgmestre, yansele pour na koyebisa ete, kozanga lotilike, ezali ko occasionné, bato bakufa, bakuluna bazali ko boto la bato biloko, po ete courant ezalite. Bongo na makambo nyonso oyo, komangai, oyo bino boponi en tant que député national na kozala na esengo, pe na vana na biro na ngai ezali climatisé. Te, na lobaki ete, na kende, na ya kosukisa, botali na ngai awa, epai ya directeur oyo atali makambo ya courant ya Changu na biso mobimba ndetina na ye awa mais sengo na ngai ezali po ayebisi ngai ete kabine ya Makanza kombo ekomamisi esili mais bazali kosala ya mibale oyo ezali ya kabine na biso ya plaza mpo ete bazwa lotiliki na nzela moko bokabwani ezala te nde sengo na ngai ezali ete alobi ete toko koma mois ya novembre te courant ekoyeba kozonga bongo biso tozane sengo. Voilà des marches oyo ngana yaki kosala lelo mpo ete courant ezonga bato na ngai ya plaza ya Makanza ya Beyate mpe etandi mobimba molili ezanga bongo courant ezonga. Bovotaki ngai pamba te. Na yebisaka bino ete nazali candidat ya proximité na kosala yango mbuma yango ete de retour sur ce plateau exceptionnel Yambonda Ekolo magazine d'actualité boti komona komateske mwana mboka l'honorable Richard Monambo mokomateske azaki taya kosolola ba autorité asina pour koluka ko rétablir la lotiliki na niveau ya commune c'est beaucoup plus à partir Makanza na plaza tout le monde ça bolingo oyo l'honorable akokoza na yango. Nous avons rappelé beaucoup plus que Changu et ça commune à Séléka à mon côté. Bon, ça va quoi élément O, mon amboka écrit le texte élément O. Voilà la machine. A Kaboli ba téléphone, ba bilama ba maputa. Mais on a beaucoup plus c'est bazaki na dotation ba téléphone. Pourquoi on aurait Richard Mona a Kabeli ba téléphone? Alors que votre téléphone, avec votre numéro de téléphone. Dans la cabine de téléphone, la personne numéro de la téléphone. C'est là, et ça, c'est le numéro de baquet. Nazali honorable, il y a bino botinengai. Que à tout moment, le téléphone, on appelle sur. Lorsque vous constatez que ça ne va pas quelque part, on est que implication dans la député national de la bino, quand il a quitté ce cas-là, bon, ben, dans la aise à la boutique de Moï. Là, nous avons un député, on préfère, on peut s'abonner comme sous machette. Pour vous, un journaliste, on va attaquer Ngai. Tout le monde communicateur va attaquer Ngai. Vous changer la bango. Mais tel est le niveau de réflexion. Il y a un honorable député national. Vous avez un téléphone. Il est parmi les vrais honorables. On a la paix, c'est vraiment beaucoup de la paix, c'est vraiment beaucoup de respect. Parce que même les honorables, on met le téléphone, on peut pas comme il passe. Mais lui, quand on l'appelle, même à n'importe quelle heure, ceux qui sont indisposés, en tout cas mon frère, je suis indisposé pour telle raison. Mais je vais vous répondre après. Donc avec beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Moi, je Richard Mona, la tige sur message, je suis sur ma casse. Bana Mokali, la route Mokali, a besoin, personne a un message, j'ai besoin de Richard Mona. Pourquoi? So on cause la route Mokali et ça les boulons zégé on va combien les boulons on va combien là kabasele kwa la mai les boulons là mutalonga ka ngozalaka mwana mboka estino ka bambalonga ki ozali zinga na ngwana mais on est kobotama mais to bongi présence des députés nationaux à Changu mwana mboka parking nini na mwana mboka Gabriel Mboma bakitaki wala basaki balancement ba travaux mwana mboka écrit de télévision ba lancement ba travaux ba ngwana mais comment on va dire qu'il y a un mot, n'est pas bandi, n'est pas tiki, bah quel libéla. Pour
la population balobi ke ba député national ba ko tumbo na bakota la biso to tali depuis kala. Moi la moka pakinga nini? Moi la moka d'abord vous êtes à deux députés nationaux. Nani atina ki bilo ko sa musa o ba ki boko kate. Parce que toi bali musala même aussi la souka. Bilo ba sa musala o boko kite, bo créer sous ba boule ici kala. Population ba komi ko la kombo la bilo ba ba sikoyo. Muta solo jaramité ba population ba na changu. Moi la moka Richard Mona na sengi okitakuna. On luka o accompli tâche wana. Ton sera là, tina équipe d'experts là, ba ka battre la faisabilité là aussi aller. Ce qui moi ko zala la sengi, na forcer binoté. Parce que les gens devant on peut se la ponter. Eh bien devant on te on bakadam. Mais ce qui a la possibilité est que bolobeli ya ba la changu, qui ko ça la moi impasse là. En tout cas bureau na yo, na bino moko et vous avez là pour se faire ça. Ba na ya mokali. Moi na mboka ndeko la ngai Alaino. Molobeli makasi avec école honorable Richard Mona. Quand on a le on a vision avec moi Richard Mona. Il y a coacha d'abord Bobby qui bobengo vision de 1000 projet 1000. Bobby d'abord on a 200 personnes Boutina Bango. Le centre de formation le INPP. Puis moi Richard Mona qui a aussi dans la centre de formation média indépendant pour baïkola qui caméraman, soit comme journaliste, soit comme monteur et vidéo. Bobby mbasna mibali ba ekoma ba couturier ba mécanicien ba électricien ba surtout vision en association boziango en rapport de quoi pe nani abattre na sima financement nango po boluka lebo sunga bana ya changuna esika wana c'est parti mon mboka. Alors mon mboka moni ezali penda pe simple pour batu ba comprendre parce que ebele to roloba bakanisa ki ba député ba kokende ko zomi so ba $21,000 ba $31,000 pour basala na yango basala na ambiance basala na belé mais les autres ko découvrir que non et puis toujours ko découvrir mais même temps na ko pesa na bato information parce que bayebi que ezali pona mbala ya yambo je le dis bien je pèse mes mots pona mbala ya yambo bana ya changu bazwa député oyo motema na bango sepeli député oyo zana makoki ko pese mbote député ko yepa na ye pour soumettre ba problème la preuve même les autres ko loba bureau honorable wa sali na kinkole apesi yango combo temple d'échange et la kisike ezali pona ko permettre na moto nyonso o azana likanisi malamu aya nango akanisa na ye elongo pe honorable à mettre en pratique pour ko zonga na motuna na yo au moins makambo loko ba projet oyo ezali te likambo ya financement non ezana sima ezali likambo ya bonne volonté ya bolingo ya peuple ya bolingo ya mboka ya bana changu ba nyoko malota donc 1000 personnes vraiment hier on a 1000 personnes ndeko nanga likambo makasi formation ndeko dewa limbisa na benga kombo na yo ndeko Alain Dewa ozali journaliste monene likambo monene ezali ko yeba ete changu to zalaka beaucoup plus pe tolo bato ebindi bato bateretaka bana changu ebona boye et puis changu ezali esika population forte concentration ya population ezali to ebindenge jeunesse na biso lelo oyo misusu ba kozanga encadrement soki biso ba oba susu tozana ba encadrement c'est parce que to bénéficier pe na bangolu moko pembeni ya ba susi wana mais bele bazangi yango pona nini même ba konjo bango batambusa bona saba moi bazoba bango bazoba voix bazali capable ya ko yeba tandeni ya ko remercier bango nazonga mamuke na sima tango lobi likambu ya kopesa ba téléphone maputa ndeko wana zali kaka simple remerciement mais siko makambu oyo député national akosala tolobi rôle na ezali ya kosala misala ya bongote ezali ya ko voter balo ya malamu pour l'intérêt ya peuple pe ko contrôler gouvernement gestion na bango mais aussi tango atali na mamuke ba kopesa ngai mais population epesi ngai ba voix bazali ebele na ko récompenser bango ndenge nini malamu na banda malembe na mama kokio na zalaka pasa mutu très bien azali avance à la député c'est maître avocat papa asape na moi jibesier na ye c'est na bolingo zalaka nango parce que so okay pa na yo kokuta quand même que chaque jour bato bayaka te pona ko senga ndenge bato bazaka yalingaka mutu malamu yaka na projet likanisi a soutenir likanisi na pona sima na yo bato ebele bakopamba et puis logique et honorable c'est quoi alors même pour l'otili qui va comprendre pourquoi honorable a télémela qui va l'otili qui est bonga alors ce qui est l'otili qui est bongi et que maman ka teka ka mai na sima ya mai wana maman na teka ka soki maman ki ko pesa dim pasteur ko pambola maman wana et puis maman na ko pambola pasteur yepe na sima li pamboli akotota voilà pourquoi lobby ce qui est là na bandi ko pesa bana ba orientation
ba misusu ba formation même pas ina biso ba liba ko ba formation ya ba prise de vie ba formation ya montage et tout ceux qui jeune on a le lois capable ya ko zota 100 francs lié sa libota na ye et que moi si na poka to moi na pesi papa merci lipambo liwana ekolanda 1% honorable Richard Mona moi na nzambe moto yebi valeur ya bénédiction abi moi pour moi vous me dites que la poche vide mais la bénédiction suffit pour moi ça dit moto côté parlement pour na esengo ya peuple donc bato ba la surprise toko zala na manière toko sélectionner ba jeune pour que babanda formation na voilà toko ka ba branche ezali ebele donc les INPP ba formation ebele ezali d'intérêt ya koluka ke ndenge toko luka développement ya chango c'est comme ça zomona soki mutabandi na likanisa bongo alingi d'abord population na emususu ba d'abord instruit formé c'est alors de créer un emploi. À partir de la former sur l'initiative na biso. Zomona tango pe ya kobeta mbunda kuna na niveau likolo ndenge émission ezali kobeta mbunda na niveau ya percho ya parler de ya chambre basse koto pe asa ko préparer déjà jeunesse wana pour ba te ko jeunesse moko pour non il faut pas la former ba yeba métier c'est alors que l'homme va donc on est jeune avec la métier na ba travaux forcés à service national à travers Richard Mona la mécanique l'électricité tout à fait c'est que le gouvernement font toko sepelisa toko sepelana yango donc bien vous allez banda que on aussi ma machette pour que l'on n'ait il y a force mais na propre gré na yo moko donc on comprenait vous chef de l'état et ça dit muto yazali na likanisina ezaka moko chef de l'état zali jeune azali elenge il faut que soutenir ye tata ekolo si mais la pro ko ya ba soutenir ye na maloba te yako kaka oui non te et si ka yo batie yo pe banda pe ko tala pe jeunesse te moi likanise mayele pesa na bango to lobiki ezo suko kana maputa te tango pesi likanise téléphone lobini kaka muta pesi yo téléphone pesi na numéro siko obengo zoete toko bengo kozwe mais akoyamba ba doléance bongo soko sana ngote pe ya te wana et balemner pe zali wana voulez tu ko beta et la question réellement que dar na linga avato le belango tout d'abord niveau régime na mboka écrit ba social élément auto sala qui là voulait beta qui donne tout la direction ya BAT c'est parti la régie ni enseigné mais na quartier ya BAT beaucoup jusqu'à présent na ye koto sika pona zo sala na zo na mo na kati ya mboka na anka kuna il fallait que tu te rapportes à Awa, aux motos, à motokaro, n'est-ce que nous avons dit que tu as mais jusqu'à présent, mon bambou a mis balé de tout. On a beaucoup de temps à 4 minutes, ça fait la fin du mois de Zake. Donc, ma papa, ça fait bien ce que je veux dans la Kacha. En tout cas, tu as aussi des formations, bientôt. Bientôt, on va bientôt. Si le lot bientôt, on a bandeko bafandi na kati ya quartier de Yakawa jusqu'à tina melo kuna tina bandeko bafandi na mboka ya anka kuna ote ela toke buri en tout cas makambo fuko kotambola malamu etondaka makasi ndenge eza boye soki mbula ebeti ekomaka mpotopoto makasi milangi eza awa ebele soki salongo esalemaka milango eza awa ese elongwa deja salongo esalemaka nango te me bayaka chaque fois kopesa biso bajeto wana ya mike wana mpona salongo me salongo yango esalemaka te topesaka bandesa mpona salongo me salongo esalemaka te autaka komine wi autaka komine bayaka na cordon apesaka jeto moko ya moke topesaka 200 francs na 200 na balobaka chaque samedi basalelaka salongo yango basalelaka te biso moko tozwaka mbongo na biso topesi bato ya pusu balongoli biloko bake kobwaka bato yango bazwaka badesa ya salongo wana basalaka ta voilà bosi komona élément wana population bazokolela mpe motali nzika fulu eleki na lende waso lobi na memaka ngambo pas beaucoup mais ça c'est comme si la comment moyini na ye mais la bakane ba mabe ezali pour permettre okita la terre sa musala mais population faut se boye baka mokozi ya la magicien te bilo le se bo memela ye ba problème bisika bozali po ye ba comment est-ce que a on va trouver solution mais moi mboka mbo faut que ta fulu le monde le ça écrit l'extrait ka monango mbo faut que la messe beaucoup mais ça commune en sele tala ba fulu wala tala mai population ba lobi ke ba se ko ba si côté de mais ba kotisa ka ba desa ba ta bureau na ba yaka ko kongola ba mbongo mais musoko ba so escroquer la litabi ke na ba caniveau ozobola milangi salite eleki ya trop ko le bala le ba na lo baka mabe mais na lo baka pour la saka musala ngai ezali devant na ngai
bon est-ce que moni boye nzela o toyebi ke ezali mona mboka Richard mona tosala ngote mais dis-moi ezali nzela au chef de l'état parce que on est basala pe bato asudoli bisalo bakei a qualité de député national ya Tchangu pe bureau d'études de zinga zingana bon moni yango to mona so moni yango est-ce que beaucoup sur le terrain ba so beaucoup sur le terrain ba décision ni obozo zo po elu ka ko apporter est-ce que on a bandeko bazala ka koto matondi mingi na yo motema ele en tout cas journaliste ya solo mopandisa ngo pamba te na landi mituna misato elandisami eko laksa penda ke oyeba nini okosala alors mwana mboka ngana bandaka toujours koloba sans embâche parce que zali ba terme na linga koloba ngota na ko honorable langa lobaka ngo ezalaka pona ko laksa ke alingaka vérité polele soki déjà mutu lokola honorable Richard Mona sali bureau d'études na ye pe na ba slogan na ye lobaka toujours. Que ferais-je à l'Assemblée nationale sans vos avis, sans vos points de vue, sans vos suggestions? C'est-à-dire, Azali Moto Oyo, nini ya okende koloba na parlement, soki yo peuple, au PCA likanicité. Soki yo peuple, o yete na bureau d'études, na eko tali seke, talabiso sika to fandi, ka insécurité leki. Talabiso sika to fandi, mokondi ya mboka, fachi beto, alingi basa la biso beto, mbeba balelo ngo laki. Akoye bandenge nini? Kasi. Lokola député national ya biso ya mboka azalaka bien informé na ba équipe na ye azalaki aussitôt informé akitaki na terrain parce que toyebi ebele ya ba député mususu basalaka ba chantage o ba comment on dirait bango ba simbaka lisumu te balingaka soki makambo esali malamu ba ye ba bambi ba banderole o awande ngai o ngai maboko mwindu o kuna babinga na lisabili voilà. Mais si honorable Richard Mona akitaki na terrain na banda ketongo la kisi bilili bato bako mona pe mona ya mboka solo to benga kaye matembele ya liboso ya ndako ezana tina ya molobeli tika na ya mbolo na ya liboso ya ndako elingi ko banini tango sana matembele eza liboso ya ndako lona papa soki nzale sali yo oyebike na sana mwa 1500 okobeta ngo da calcul matembele pusani nana bana mibale misatu mboka pesa na passe mais pona na yibate mama tembele wana na kobuka mwa parti wana mambolongo mama futa mwa likaya mwa ekola fufu papa libato yote nde voilà batu babandaki koloba honorable babite yazali matembele ya liboso ya ndako raison pour laquelle allais-je dire akitaki na terrain akitaki wana na lobi na yo yazali te maboko mwindi misap milaite yazali député de proximité papa kokoko matembele ya liboso ya ndaku azali père des opprimés soki likambo ya population ezali ayaka na poisa akitaki akendaki même kokende tina ba bureau ezalaki wana ya côté ya bandeko ya ba chef du bureau banani pona kolandela ayeba pourquoi misala oyo ezali stoppé et puis tomekaki pe kotala na bandeko biso bazalaki balobaki balobi mais to comprendre te misala bandaki malamu initiative ki toka mokonzi comme teli kolo déjà kuna mais ko sunga population de kona ngai cotize ala za zelo makasi zelo na mwande ko sombaki ma moto na yesunga ye moi le meilleur ko takape alia na libota na ye e bandi ko kufa ba accident koto boka ba pine pambate batu moko babako zoba misolo ya mboka bango ba régner après l'habitant bako baka mabanga le kuta le bino boye botandi ma so décision de bino actuellement pour nzela wala décision ya sole zali témoin na mboka ya ki lokola molobeli lokola parlementaire aye ko sala constant amoni yango pambate azali mena na charge ya kolandela ya koemba na yebi ke na bango mikolo koya na kozonga na plateau na yebiso etani ni avancer ndenge na kile ko préciser la responsabilité wala on croit bien que y aura les responsabilités za maboko honorable Richard Mona amoni dossier wana bana ya Tchangu bana ya Sele baiba kenzela wana ko sunga population nyoso bazana singainga kuna kenzela likolo bako za bénéficiaire donc ndenge moko pa zui likambu ya courant lotili kina maboko oya amoni ba konzo esengeli bako yamba na dignité nyoso pe ba pesi ba assurance ke ba cabine esili bako tika mibale na mbala moko ba démarche bongo pesi na n'importe qui te soko zali mutu obimaki na bakanya okokoka te bako bana ko corrompre allez cope comme si la gars yona directeur mais honorable zo yana casquette ne la député national population nga molili soki botiki na molili bakokufa soki bako continuer kokufa to ba ndiko kufa yo no zo problème ako ete lokola ko meliso bibero azo ya lokola mobali ayaka donc Richard Mona batu ba sous-estimer été et puis pas pesa e batango même pas une année mais boyeba ke ako tombola mongongo ako lakisaka yepo na musala ya mboka ya nation très bien voilà toyambi mwana mboka Alain Ndongo azali communicateur ya l'honorable député national Richard Mona Mbomo
ozali district ya Chango en tout cas osala misala kitoko ezali komona na puisque ezali comme ça yo peso moni makapitolo ba awa ko sala zuwa te ko sala candidat même si ozali député élu national ou bien provincial ya Chango en tout cas auto sala emboîter beaucoup plus la part benga biso luka o dévoter réellement que parce que Chango ezala na Richard Mona yemo côté boza ebele c'est bien bato baza mitebo ka Richard Mona mwana mboka to kata maloba te tolobi te ka ko kape ko sala ngo pe ye moko te mais azana besoin bato malamba ba sala mboka papa so ebi to ko député moko ke ozabela makanisi ya malamu bosaka même 3 4 5 na motema Richard Mona boko tembola Chango olo babaki Chango ezaka loka Chango ya ba tina te to ebi bisa bata ba ndenge ebi bisa gouverneur président assemblée provinciale Mona Chango OK ba député national ba député provincial bata makasi ba Chango même à cause ya mboka belo comment préférer vivre avec Chango c'est la montre que Chango zali mboka oso bandimio c'est Congo bandimio ce qui Chango ba boyo en tout cas mawato alors pour te chuter malé mais na mboka message nini ya makasi siko oyo zana ngo lelo ko pesa la bande kwa na biso en rapport ya prestation ya mwana mboka Richard Mona na niveau ya Assemblée nationale pe vision oyo à part ya 1000 bana pour bazo ba encadrement vision ni ozana ngozo bongisa lelo opo bana Chango bazala satisfait na prestation oyo ozana na 5 ans mandat ba PC la kati ya chambre basse ya parlement. En tout cas mwana mboka na kopesa penda message ezali clair ya koyebisa na population nyonso ya Congo mobimba pa matata ezali député national pour na etando nyonso ya mboka na biso et puis na bana ya Chango o penda ba pesa ki ba voix o ba pesa ki pifo oyo lelo azala o azali o pe bazali ko tika ete même avant na pesa message tika na meka ko bakiselo ko moko au moniteur to ko benga ye député de proximité député o papa kokoko ezala pamba te oyebi ke ezali même na ba chef coutumier balobi ezali mbala liboso na kotanga ta moko pa ko kozala vaye mais ye tango ye akozwa ancrage wana ba chef coutumier balongwe na mbakana baye koya na bureau bito oki sango ya bureau d'études honorable ya to ko kabola makanisi tala soko bi degré bureau honorable ko yamba chaque jour batolobi te musala ko salama mwana mboka wa na vision mususu o muto akitaka na ba vacances parlementaires na terrain à solo à palpaka ba vraie vérité donc c'est pour dire que mwana mboka ana vision mi balé misa tuté vision na ezali ya ko soutenir d'abord premièrement ba vision malamu ya chef de l'état deuxièmement ko linga mboka wa développer pe Chango ebonga population ya Congo azo ba condition malamu ba loi ya malamu e ko zala voter pour que Congolais même au monde ndenge maman na biso ministre ko pesa longo na ndeba voilà ndenge baza ko sala budget na bango ko sala voter je pense lundi awa donc nyoso wane ko laksa nini ba député na biso ba ko sala betidi approfondi pona ko luka ke ba ye ba solo mi solo nini ko kontra ba secteur nini oye ko liesa population oye ko sunga population makanisi na bango donc Richard Mona lokola mwana mboka ande ya ko sala volonté ya ko sala musala malamu pe na mayela zali na yango na ba idée na yeba initiative na mike azana souci ya ko soutenir peuple congolais ozali na makanisi na malamu yaka na ngopembe na ye boko kabola makanisi so ya soutenir yo senge mema oli boso na yango akomemo mena ye moko lokola moto alobi pona ngai Chango o lobby ezala Chango mosusu. Voilà, merci beaucoup pour votre maloba kitoko ya mwana mboka Alain Ndongo ozali communicateur ya honorable député national ya district ya Chango mwana mboka Richard Mona. So you avez député et ça le zouate emboîté par Richard Mona pour permettre que vous avez 3 4 5 6 députés vous bien sûr 11 ou 15 comme ça na Chango et permettre que ça va explorer la carte ya Chango to comment vraiment la souka ya édition so mukwalelo ko ba ko sala boluga batwa isa malamu ba chaîne basna mibali na recourir na appel à mwana mboka Richard Mona alobi ke comme chef de l'État promettait qui bah, Congolais en général, plus de 6000 emplois. Alors, à exemple, à la confiance, c'est le chef de l'État et le Sama. Mais il a préféré, avant déjà préparer ma gêne, pourtant, emploi les Okoya, ma gêne ya Chango Mingi, bazala utile, bazala plus ma poste la bici kawana. Ayebi que bazala besoin de maçon, bazala besoin de menuisier, bazala besoin d'électricien, bazala besoin de chauffeur, bazala besoin de mécanicien, bazala besoin de couturier, bazala besoin de métier et si kawana, bazala besoin de caméraman, bazala besoin de monteur, bazala besoin de journaliste. Il y a un demi qu'on a ma responsabilité, il y a qu'on former 1000 jeunes dans 5 ans mandat naïe. Mais en attendant, on a 200 personnes. Pour 200 soit bimi, on va mettre on sungaye, on va formation de comme sous. So du ko sali jeune, ko linga te ba kanga le machette,
pour se retrouver la prison Makala, pour que le constat de Misala, la service national. Ok, comme on commence à paramilitaire. Mais c'est réellement qu'on s'agit de gens besoin que Osala, Oyekola, Moussala Moko en toute liberté. C'est ça l'occasion là-bas, la Tchango profiter. Au coup de la bureau de Tidi Yamon Mboka, Richard Mona, l'honorable député national d'ici à Tchango Po, Ozoa, chance, voilà. Mona Mboka, Alain Dongo, si on trouve vraiment la souka. Tolobie Belé, apport Yamon Mboka, Richard Mona, la carte d'ici à Tchango, tout comme la souka, t'as la caméra, voilà. T'as la population. Aux huiles, l'eau, mandat Richard Mona pour Oloba, bosser la caméra. Message nous on l'a pour clôturer dans une minute. En tout cas, merci ming na population nyonso ya République démocratique du Congo balanda ki biso même bo bazali na YouTube na libanda ya mboka partout o bozoka ngolu to faveur ya kolanda émission ya mona mboka Alain Deo à travers chaîne YouTube na ya Mbonda Ekolo. Donc en tout cas na pesi bino matondo pona confiance boko sala biso. Alors soki biso le to l'équipe a na émission na ye ezali par considération pamba te to monaki misala ya mwana mboka ko sala e ko senga peto wanda pe ko tombola yango. Alors esengi peto luka canal ya malamu e sikali ndeko leka poto kende ko lakisa yango mokile banda pe ko mona po biso ba congolais e moko bande ko mususu to biba misusu to bosa na katona ma culture moko ya ko ignorer mutu. Mais mwana mboka Richard Mona azali moto lobaka soki loboko ya gauche pesi ya droite e bate kasi biso lokolo ba communicateur to li bato to ko linga te nyoso tikala bon pato yebi ni elle ka capacité il faut ça vraiment voilà donc ndeto ko sala effort ke bato ba mona tangu yango ala lipongité boye ba ke mwana mboka depuis bo voter qui est tisiko ya tiki binote azali les seuls députés même pas na bureau na ye atika ka mutu kanezo kende ya zoni makolo nzela mbote koyeba mutu olamuki ndenge nini likamuni za na quartier wa sangoni ni mboko stuka ulia na bureau ya za na njili za na hotela batu mona njili koto ho boza na bureau bongo banda musala te bozela na za na kimbateke c'est député o surpena ka bato alingi ko yeba ko palper réalité donc wana penza tozali fier tozu pona mbala ya mbo député ya malamu oyo azana vision na biso alors tozo pesa mbote mingi na bandeko ya Dermo ezali moko pe ya structure to bengo Asbel oyo ezali bongo initiative ya mwana mboka Richard Mona pamba te toyebi ke muto ezali organisé il faut boter la pe entourage na ye ndenge moto ko balikambu ya bureau politique bureau de Tidi oyo ezali bien na si ndenge mo pasali na fondation na to bengo Asbel à Dermo. Oui, ça bongo les amis de développement et l'environnement. Donc bango bazali wana bandeko baza ko soutenir honorable Richard Mona pe na 4 na wana ba initiative même autolobia wa ya 1000 emplois. 1000 jeunes dans la formation. Même ninga so bana desa bandeko ya Dermo ba kolandanga ba kozanga pe na 4 te pasaki ezali moko ya bandeko bazali na ye bazali ko tambo parce que ba bureau un peu partout na 5 communes mobimba. Donc pour citer donc on rappelle na bandeko nyonso surtout na kobeta 7 pona baka oyo mibale to tiko landelawa bandeko bataki penda mo attention bataki makasi bandeko ya Makanza bandeko ya Bibwa na bandeko ya Plaza bozala peser merci na société SNEL pona ndenge bo yoki mbela ya mwana mboka Richard Mona matazali molobeli ya peuple azali même molobeli na bato ba Jean la SNEL wana matasobe baba boy ko yoka ye alingaki pa matisa mongongo bisika musupata ki prêt autambola partout mbeloko bayoki pe souci azalaki nango insécurité ya peuple merci pe na kopesa na bourgmestre na biso o azali na commune ya Selekuna o wapi pe lokola honorable kenaye ko talisa ye ka ya insécurité azali ko mata na secteur ya Plaza pe Makanza ayoka ki pe azala na disposition zoki pour que likambo wana ya insécurité na tangu na sele to linga pe to kangote et puis même bana tangu il faut essayer la nyos tout. Donc merci de ba conduire même à la police o bazali ko yoka pe mwana mboka Richard Mona Mbumbu. Donc pour la citer to lobby bien slogan mwana mboka o aza ko tambo nango ezali que ferais-je à l'Assemblée nationale sans vos points de vue, sans vos suggestions, sans vos en fait j'allais dire même vos conseils. Donc sur ces bandeko tolingi tolo bana lingala ke nini na kokende ko sala na Assemblée nationale soki ndeko yo peuple pesa kinga voix au lobby na ngai te sala likanise za botope critique na ngai zali botope moi population boy ba ke bilo wana nyonso tolo bela kango honorable Richard Mona boy na bureau de Tidi ezomi bongo na avenue du Congo na Kinkole na commune ya Sele so boy kana boulevard wana bobo kimisu na gauche tango zokota Kinkole komona na avenue Mbubu so komika avenue Mbubu okomona totie pakarte wana o ezali bureau de Tidi ezoyamba motu nyonso oya kopesa makanisi avant no banda ko senga yakana no kopesa makanisi ya malamu to kopesa ba difficulté pour intérêt commun
to luka na ba intérêt privé te po na kolia privé yemo ko pena na luki yango te soka ba luka kanyaka bonga okipe bino akotonga ba étage akokende ba poto mbasa na biso awa alingi d'abord to résoudre ba problème na biso ya Tchangu pe ya Congo mobimba. Donc merci, moi je pense que zala ki fierté pour ngana ya mbama na émission ya mwana mboka aledewa otoko pesa matondo mingi. En tout cas continuer toujours ko sala ka musala no boya. En tout cas félicitations na ba équipe mobimba ona monia wa oko travailler na bango pe cadre kitoko ya mbeli biso eza pende sengo makasi. Merci beaucoup la mwana mboka Alain Ndongo azali communicateur ya l'honorable député national Richard Monambumu ya district ya Tchango à la kata République démocratique du Congo. En tout cas aussi de la fête moukia Snell bongisa misala no Snell. T'as des autres toka ya plateau, mais ba climatiseur et fonctionnel les potos la ba groupe. Snell tu as habité depuis président Mobutu Kenda a Bemayo Kenda na yo. Ou bien bon ça va encore parce que moi la mboka fait cette édition mais ça la nyoso ba kamati moi la mboka lusindu ba che sika wana ndeko na za zota mondele ni kilo le ba kinois en particulier ba congolais en général ba nyoka ba likamba Snell to le boni ba la boni ndeko na ngai ni le premier ça le Snell banda wala Snell akoka ko sa musala na été tant des autres na plateau to beta masolo na ba monsieur zali ko yela contre Kabilo Snell na ko vendre la Snell. Donc on va de l'offre masser le moteur ma pio. Non ba réaction de la population, au comment la population va canaka déjà depuis kala. Ça a été plaisir pour nous avec maman Mboka Alain Ndongo Azali communicateur Mboka Richard Mona l'honorable député national de la district ya Tchango. Ndenge nous sami sala kitoko et beaucoup toujours s'abonner massivement chez YouTube sur mon école officielle et en plus tu as vu que Azali vraiment député national, tu peux provincial, tu peux conseiller communal, on a vu que ça vraiment la idéologie malama vision malamu, on peut continuer pour la avancement, il y a ici que Azali ben sur balimo to ko yambayo. Merci à Egrid Mateta, merci à Abigail, merci à Benjamin Kelunga, merci à Wilfried Samba, merci à toute la grande équipe il y a technique compagnie sur la carte il y a émission au vent vraiment la souka na yango. To linga bino ya trop. Makalisa mona mboka Richard Mona bosangane longo to tombola district ya Tchango et tous les restes ya 3 districts tout à la liste sur l'école pour Mbonda et Betama. Restez branchés sur les restes à programme. Bye.